Toujours na kati ya ko présenter bino actualité ngai wa bino Michel Mwanangombo nazali sous présente pour na cadre ya ko informer bino na nouvelle tendance mag ya moko na lelo batata ba maman bonsoir. Tofongola magazine na biso ya lelo na première lot ya équipement médical oyo Union européenne kende kotika na Goma. Reportage. Premier lot ya ba matériel médical et outil kokitana Goma oyo ezo matérialiser engagement ya rôle ya pont humanitaire oyo epesamaki bongo na conférence de presse oyo esalamaki entre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Macron le 4 mars dernier na ville province de Kinshasa. Ezali au total 35 tonnes oyo ya ba matériel médical oyo ekiti na Goma ndenga bozali komona pona ko soutenir pe ko soulager bande ko na biso oyo baza na partie est ya République démocratique du Congo. Kasi oyo ezali bongo kaka premier lot apamba mais misusu pe ekolanda na sima. Ba matériel médical oyo ezali bongo dans ya Union européenne couplé na France. Na suka ya nyoso monsieur Bruno Aubert oyo azali bongo ambassadeur ya France Azangaki Malobate a communiqué boyé. Ce qui se passe ici dans l'est du Congo est inacceptable. Ce qui se passe dans l'est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici. C'est la raison de ce pont aérien humanitaire. C'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent, qui sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Na tour na épée, le lieutenant général Constant Guima Kongba, Oya Zalibongo, gouverneur ya province ya Nord Kivu, Azangaki Malobate, a communiqué boyé. Notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine, parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. En tout cas, Boyende Zalaka, Kasi, Tozoli Kaete, Ndenge Balobikaka, ils a premier lot, deuxième lot, troisième lot, quatrième lot, cinquième lot Pezali, pour na soutenir Bande Konabiso, ya Este, ils a normal. Babenga kabango ba krima veut dire ba criminel oyo ba kote la kabatu ndako. Kasi lelo bazwami. Tozali bongo na Lubumbashi. Reportage. Ambola na mokili, omona makambo baloba. Batu oyo bozali komona na bilili boye, baye veille de prière te to baye pe boulangerie te kasi. Bazali réseau mobimba ya ba criminel oyo, ba monisaka population Lubumbashi pasi. Kop na bango zanini, kokote na batu na butu, kokata, koboma, kaka ndenge bilongi na bango zofunda. Baza bien armé na niveau moko ya kosakana te, bino moko botala, ba équipement oyo, basale la raso ba ke coopérer, ba tramotinaï, ba armes réelles, voire même na ba torche, kutu ya kokamwa eza que baza bien véhiculé, donc ceux qui bazuyo, to ba silisi opération na bango na butu, ba longwe mbala moko sa wenda, moyen kutu ya kokanga bango, ezate. Kasi kaka ndenge balobaka que nous na 9 jours ya yo jour moko ya l'état la police elalela bango kusala ndenge moya kusakana te ba tchaki bango maboko na ndenge passe na idéologie kaka ndenge boza komona na bilili bazalaki présenté et pas ya gouverneur ya Okatanga monsieur Jacques Kabula et pas wapi azangaki malobate. Félicite tous les services de sécurité parce que il y a quelques jours nous avons été traumatisés par la cruauté de ces jeunes gens qui ont dû causer du tort à notre société et par conséquent même créer la panique. On a commencé à constater des morts en cascade, des gens mis dans des sacs, tout ça. Mais d'emblée, nous pensons que la population doit être aussi très vigilante. D'ailleurs, pour arriver à mettre la main sur ces gens, nous avons bénéficié de la collaboration de la population. Et nous voudrions que la population continue à collaborer avec les services de sécurité, dénonce des criminels pour que nous puissions éradiquer ces phénomènes dans notre ville. Bon, Boyende Zalaka,
kotia maboko na babandi oyo baza komonisa population pasi pe komema bango acquis des droits po bateyama mbala nsima bazongola lisusu te. Longonya mingi na la police na biso boyende ezalaka population Lubumbashi esepeli na musala oyo ya normal. Toke na Congo central, précisément na village Kibuka, population ezangi mai. Bazolela na kombo na bino bakonzi ya régie des eaux bosala eloko. Population ya village Kikudi na Congo central bazolela makasi na kombo bakonzi po na likambo etali mai. Awa ndengo moni bango boye régie de Sokutu kaki pan kokolo abosana bango depuis soki 1900 wolo village oyo yebi ata ba pompe ndenge zalaka te yebi pe couleur ya mai ya régie des eaux ndenge zalaka te. Ndenge kaka bomoni bafanda choix ezate ba créa source na bango ya mai oyo ebimaka na libanga bango basalango mwa stratégie pona kolongola souci ya régie des eaux ba créa mo bacho bimisa ngo kasi soko tali bacho on dirait moins na 10 ans azo suba po mai ozo bima oyo ba utaka na bamboka misika bazoya lokola pe bazalaka na nzela malonga te bazo mata bangomba po bakoma kaka na oyo esika batoka mai bayaka na ba bassin na ba cantine pe ba bidon oyo batokelaka mai na bango après bazwi nzela bakei kasi kotala mai yango boye soko pusani bien okomona ke ezobima vraiment ya pembe te eza na mwa poussière na kati po eza couleur net ya jaune net ya bleu net soki ya couleur nini mais yango nde eza le sel mai oyo esungaka ba habitant ya Kikudi awa na Congo central bakonzi ya régie des eaux population ya kotoyo bazolela makasi na kombo na bino ba mama mususu kutu bakoma kosaka po ezalaka te Congo central eza no loin na ville province ya Kinshasa soki boye bo créer bango ma solution ya kotiela bango ba pompe e kozala malamu po bango pe ba vivre lokola bato nyonso oyo ba vivre na capitale kasi ya kotika bango boye ezopesa propreté ezobima lokola population kotoyo aza abandonné na niveau osakana te bakonzi ya régie des eaux bosala mwa loko yango kinbo peto ezalaka kaka to ezalaka te tozali bongo awa na commune ya Ngalema précisément na pompage ba caniveau ya pompage tondi salité na niveau ya mokite reportage yango kinbo peto ezalaka nango kaka kombo pamba to musala pe esalamaka botala bino moko tokoloba kutu te awa tozali na rond-point pompage précisément na commune ya Ngalema botala bino moko ba niveau boucher fulu salité solo moko komoko bima awa zoko telemi ozwi malaria te seko za mutali bende ndenge bomoni fulu etondi mai kutu ezalaka lisusu na nzela kolegela te ekomaka kaka soki mai ye etondi na ngaka awa après ebandi kobima ebandi kofula efuli ti ekobima ngo na prince efandi nango wana soki pe mo ebimi te esali ba shit do kasi ya kokamwa soko tali mupanzi okomona ba mama bazoteka na bango ba mapa pe na biloko kolia sans tenir compte que awa eza salité eza place moko ba koki koteka biloko kolia te yango totuni na monsieur le gouverneur papa Gentiningo Bilambaka oyo eza secteur na yo yonde ozo maîtrisango makasi po opération Kinbopeto depuis lansamaki soki totali bien na ba partie bela ville province ya Kinshasa salité za makasi solo za makasi kasi kuna pe opération coup de poing et lansame mais ba partie mususu eza nanu bo soto salité ezopesa propreté yango totuni na bakonzi ya mboka eske ba makambo boye bomonaka to bomonaka te po oyo eza kaka na pompage nde tolakisi bino kasi soki tokei na ba parti mususu to pe na bakwe mususu ya ville province ya Kinshasa okomona kaka même situation soko passe mususu pe boye même situation sikoyo toyebi te kini bopeto oyo balansaki eza wapi po salité na salité partout tozo koka susu kotambola te solo comme makasi na ville province ya Kinshasa bosala mwa eloko po
situation ndenge ezokendele eyosala malamu te neti awa na pompage ndenge bakanive etondi boye sikoyo mbula ebeta lisusu ya makasi ekozala ndenge nini normal te babengaka bango bana mabe mpo bamesana kokata na koboma. La polisi ya komine ya Kibantseke elayeli bango kushe tolanda. Yango etuluku ya batu o bozali komona eza nango groupe de prière te kasi bayende kotala ndenge musala esalemaki makasi na la polisi ya Susete Biela na komine ya Kibantseke. Basali musala avec impact pe idéologie population basepeli bakangeli bango batu o baboya bakende ba fête bakende kosepela po bango soki bakute enoka na nzela papa tokata to pesa mbongo soko banzika ko hésiter bango kutu balinga katolite bakoba na kokata kata yo suka nango ba botoli yo nyoso zalaki nango o chombo o mbongo bakobotola yo okozwa ilete kasi la police pe loko elala kate balobaki biso na bango lisuka kana sali kasa balalela bango coucher bakangaki bango tala ndenge bazali kobeta misu tala oyo bilongi na bango kutu ezofunda kaka banani oyo bango penza bazali bino moko boyoka communication oyo. Nous allons présenter le premier band au boye bien oyo bandi ozomone le roi zomona yote mais nzo anazomono bien oyo Judas j'espère aux autres là bango nde buto mona suka pembe ba ute koyiba kuna na ngambo ba yoko kotela mabeya bia totie maboko suka pembe bimé ko mone mwana mukembula mona vie kizenga ozomona oyo soyez bien oyo général il y a boy population bazana kimia aboyi population bazana kimia totie maboko kuluna donc mutu moko mabe boye ozomona oyo boye oyo tala misu na ndenge ezali bébé mara yo komona ke okomona zomona yo te bakome bébé mara tala bien muta boye penza yo kangai na ebite na kopeseka likofe sika mususu oyo demo bébé alliance mara ozomona alliance mara tala mutu ango ayiba biloko batu mbula na mbula abonga pete lelo police etie maboko yango na remercier ba konzela biso tosengi population biye la base à la confiance à police bato misala mabe tombe kaka ndenge balobaka 99 jours ya yo kasi jour moko ezalaka ya nzambe. La police esali musala nango avec impact kaka nde tolobaka pe idéologie lelo bozokende acquis de droit boendeza tozonga na Congo central précisément na Kimpese famille oyo bamesana na bango koteka mabanga kopi na bango oyo elesaka libota. Reportage. bapona na bango kobeta mabanga oyo tobengaka bongo bakayasi. Awa tozali na Kimpese na Congo central botala bino moko famille mobimba papa mama na bana basalaka kope mususu te kope na bango izaka ya kobeta mabanga. Donc soki balamuki na tongo papa azwaka bana asokoli bango bilongi azuma moto aye na bango ti awa na Kimpese babandi kope. Mama pe pasa tikalaka atikali moke abongisi mwandaku soka silisi akangili puta na ye azuma biloko kolia atie na nzungu ye wana aye ko rejoindre famille. Soki bakomi na carrière babandaka nanu na kozwa ba mwelon ba démorceler ngo et comme ba petit morceau après babandi côté tetango ti eko makayas ndeki kaka bomoni ndenge babeta kango boye bango moko balobi ezalaka na ba mesure donc 8-15 12-15 soki pena 16-15 bango kaka ndi bayebi après bakobanda koluka mutuka oyo ekoya kosomba parti oyo bakobeta kasi ya pase zake awa bazata na protection moko te oyo ebombaka bango soki mo ebimi tope mbuli bandi entambula tango ebandaka ekotisaka chambura awa bayebaka te esika nini bakoki kokima na bana bakomaka mitelengando tope soki mo ebimi makasi ba moya ya 12h wana netikaka bozomona boye moi déjà ya 13h yingali makasi mais bango eloko akosala eza te
baza obligé ya kobeta kosala musala na bango po yango nde esungaka bango bavivre. Tala kuna na ngambu mwana deja azwaki bundeli na ye deja mesana nango abandi kobeta mabanga kosala musala. Kote kuna pe na ngambu papa pe deja en forme na musala azosala. Kote ope mama aza deja un temps na place musala deja bandaki yora communication. Bon, mutunio surtout oyo aza kotelema ne pamba lingene kosala te ebongi ke aluka pe place yabanda kobikilaka. Neti ndenge biso tala toza na se ya moyi me tozo kauka kaka tozo sala poto luka moya kobika. Poto za na soutien ego soutenir biso te. Ozomona bana basilisi ba classe me misala ezate. Difficulté tokuta na ranango mona libanga ekweyi ezokisi yo ndenge pe tozo beta marto boye musapi elekani na se ya libanga ezokisi yo pe marto e tuti yo susu na misapi. Moi osala pe susu ezate. Tosalaka na ba marto na bensima mususu pe ezali ya kosalela mais esi ekufi. Ali biso nso komika batu ya nini ya kubuka kaka kayasi kaka po bensima ya kosalela ekufi. Ba diamant ba pioshi ba pau eza susu te. Alors moyen ya kosala musala komitele ezate. Bon papa ba difficulté ze ebele na kati ya carrière oyo pona nini toye na kati ya moi tala bao bazana bien bafani na bango na ndako me biso pasi tozotala nini moyen to vanda ezate bana kolela na kolela tango supa bana soki mwana zwite okosala nini yo mama oluka na ndenge na yo po okoka komibikisa tika na kele na carrière na kebeta mabanga na ngai lelo soki na zwimwa mbongo na nga ekoki ebikisa nga po na tungisa milima bana te kalai ngangu kalai technique ndenge bakino balobaka yango wana identité ya famille oyo article 15 na bango yango oyo bango musala mususu ezate débrouillez-vous pour vivre bango bapona na bango vie kaka ya carrière famille mobimba idéologie moko boule moko toko ta carrière toteta mabanga toluka mbongo po na pokwa soki tosali te eloko kolia ekozala te kasi yo fanda zelaka mboka bonga na TV contrôlaka ba voyage ya mokonzi o président abeti 60 voyage o azana mboka to pa azana mboka te banda kala wana azaka na 60 voyage azana mboka to abimi zelaka ajipe zo pusana oko se retrouver 60 ans na ndoko ba parents oko tuna ngulu boye est normal bo continuer boye nzambe pe alingaka bagogo te ba combattant ya la muka basalaki mobange na marche pona kolakisa soutien na bango na population ya Est Tolanda. basalaki mobange na marche ba combattant ya lamuka ndenge kaka bozali komona na ba drapeau na maboko na ba sifflet pe loyembo na monoko pona kolakisa soutien to amour na bango oyo bazanango contre bandeko na biso oyo bazana Este ya République démocratique du Congo. Marche et salemaki n'impact pe idéologie ndenge kaka bozali komona boye na présence net Martin Fayulu Madidi pe ba combattant ndenge na ndenge oyo bazalaki sur place pona ko participer na marche oyo ndenge kaka bozali komona lelo ya boulevard bazoyemba bazobeta maboko bazobeta basifle ndenge kaka ezalaka kolakisa amour na bango kasi oyo esepelisi bato eza nini ndenge marche bandaki tipe komi na suka toyoki sangwa bitumba te ou bien masasi ebetaki mutu akufi to pe accident songolo pakala toyoki te boye eza normal po ezolakisa ke bolingwa mboka eza na mitema ba politicien tango yindaka esengaka te o opposition o majorité o parti au pouvoir o soki nani na tango pasi tango mboka ezobela esengaka kaka boye kosangana kozala ini pona kobundisa munguna oyo azolinga kotika jaja tokabona bongo tokabonaka toujours na sengo na imour king na biso ya lelo baponi nani Ondoko na mwamba tokutoka mwana lerwa oh papa Sambo lerwa nga na yokozo tokende misa kolita bwangai jipanga kasuna kiti alanga mwana kuna nafa tena moni kiti sala beta showa kondoko yope na uchiko yibale zonga
Ah, mwana oyo tolingi tokende misa. Ça tombe bien, bazolamba. Voilà. Mamoko nasung. Balambaki deja biloko. O ezali sikoyo mai bwalubada. Yesu Kristo. Mwana azalaka na chance ate. Mikolo biso kaka nakutaka ye kaka zolamba. Ça va. Nasungi yo deja na moto. Salaka shosho toli ya tokendaka. Échauffé. Okosala potopoto te. Yesu Kristo. Zela. Mayo ezaki mayo kosokola. Yesu Kristo. Oyo tie lisusu ya maya nani? Mama Teresa linga sokola. Yo. Bosakananga yo. Kende. Yo. Mebwayo nyama. Bosalanga bavantia. Yo ngana bongisi moto. Yo. Akena nzongo na bino. Yesu Kristo. Mama yena zekia Yesu Kristo. Batata ba mama ngai wa bino Michel Mwana Ngombo nazaki na esengo makasi ya kopresenter pona bino journal ya lelo. Tika topesa merci na 3 fois boss Alende le DG à Nouvelle Tendance na équipe rédactionnelle Mobimba. Tika te kimia eyinga na mabota wa bino. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de c'est ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres. Et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango, to mama lopango. Makelele ya Bayer, bayo.
Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, ponini nangate. Nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Hey Yahweh, nayebi yo nde bikamwa. Hey Yahweh, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.